Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que tu as très bien de partout et pas wapi oyo tozwami. Vraiment, naza sus na esengo ya kozala devant biso lisusu na mokolo yo. Topesa nzambe wana merci. Oh, azokoba toujours na kobatela bomoi na ngai na yo. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, Yahweh Pambola Makunisama, Nitola Manayo, mon centre na Israël. Ozali nzambe ozobatela biso, ozali nzambe ozobundela biso, ozali nzambe ozolongisa, ozali nzambe ozokamwisa pe ozosalela biso dela. Topesi yo merci na korenouveler lisusu bonté na yo na mokolo lelo likolo na bomoi ya moko na biso wana otelemisi biso lisusu na ntango kati na esika mpona kopartage yawe tika ete moma oyo se na loboko nozala na biso du début jusqu'à la fin nguya na yo elonga mpe bikamwana ezala partage na biso. Merci na bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobali oyo bateli kino mokolo lelo oyo azwi libako ya kolandanga. Merci pour l'avoir moïnaye kimia bonimone renye kati na biso na mabota na biso yawe batela chaîne na biso oyo nyonso tu ya yote ezala musika to pamboli oza fidèle oza malam parle non puissant des Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, mbote na ma grande famille. Meilleurs vœux, bonne année 2025. En tout cas, nous voyons que 6 années ont été sans pour autant naïa pour naïa au pesabiso, na au pesabino ba meilleur vœu nangai. En tout cas, naïa pour na au pesabino ba meilleur vœu. Heureuse année, bonne année 2025. Vous savez, 2024 et ça là qui peut faciliter pour certaines personnes. Voilà, parce que ça n'a pas été belé pe ba leli mingi na 2025 na 2024 oyo. Et ça peut na batu oyo pe ba moni pe lobo kwa nzambe d'une manière d'une autre. Maintenant on va toujours que bon moi on nzamba pe sibiso ya monde ça le plus important. Voilà. Ce qui lelo pe nous li bakwa ko landa tina date lelo to komi il y a les 30 décembre 2024. Cela veut dire nzambe wana asalelio déjà ya mingi ya kokama parce que souffle de vie est le plus important. Nzamba batelio ce qui to komi ngai na yo tina mokola lelo malgré que na 2024 oyo to bungisa ki pe bato bazala ki cher pour na biso ba être cher na biso pe ba kendaki to lelaki to sepelaki d'une manière d'une autre. O nyonso to nzamba permettre ki koma na bombo na biso ekomaki na bonzambe na kaka parce que eza biso bana nzambe toloba toujours hasard ezalaka te o nyonso tu nzamba permettre ke komela bomoi na biso topesa yango toujours nzambe merci et gloire ezongaka toujours pas naye. Alors o nyonso nzamba permettre ke komela biso et komaki on ne peut rien. Alors le plus important eza souffle de vie, eza makasi, eza énergie, eza oyo toza nango lelo ngai na yo o to telemi lisusu tozo kende pona ko traverser ko kota lisusu mbula esika eza na makasi na biso te et nazana kondime ke yo mutozwi libaka kolandanga lelo okokota 2025 elongo na libota na yo et nzambe akokamwisa bino lisusu tikete année oyo ya 2025 tozokota ezala année moko meilleure ezala année oyo ekoya na ba témoignage ezala année oyo ekomemela biso ba surprise agréable. Ba surprise agréable, ba surprise au benze kozalaki au vandi boy téléphone sonné au sauter na sengo ba surprise kozalaki okeyo fongoli bureau na okoti bonne nouvelle ozongi na ndako no bimaki oye okoti bonne nouvelle. En tout cas 2025 ezala année ya ba surprise agréable, ezala année ya ba grande chose, ezala année ya makambo oyo nzamba kosala biso au-delà ya ba pensée pe ya ba tendement na biso mais na nyonso wana ezosenga na biso tosanini totambolaka na crainte ya nzambe. Voilà parce que tant mosusu mpe ndenge oza na yo moko oyebi ke otambolaka no mpenza na crainte ya nzambe te nzambe pene ezala kati na yo te mais oza mviti lelo. Alors il faut seulement comprendre que oza penza précieux na miso na nzambe oza penza ya motuya na miso na nzambe. Alors il faut continuer kotambola na crainte na ye et 2025 oyo nzamba visiter biso elongo na mabota na biso apesa kimia na mabala nayebi ete mabala ebele mpe ezolela na ntango mabala ebele eza ya kozoka mabala ebele eza na baproblème ya ndenge na ndenge. Alors tika ete nzambe wana apesa kimia nzambe apesa solution nzambe apesa réussite nzambe apesa pena kimia na kati na mabala nzambe apesa kimia na mabalo ezolela na mabalo eza na kimia te mabalo eza na division eza na séparation
ozomona ke bato baza ndako moko bazolala bazolamuka me nzoka nde na kati libala ezalaka nango su te libala esi ekufa kala antuka tika ete na 2025 oyo nzambe arestore mabala arestore mpenza mabala apesa esengo apesa makasi apesa mpenza basolution parce que eza na bamaproblème mosusu oyo ekomelaka biso moto okaka korésoudre yango te yango ye alobi na makomi na ete esika bapense na biso kama mayele na biso esuki ya ye esali nini ebandi alobi bapense na biso eza ya ye te ya ye mpe eza ya biso te bavoi na biso eza ya ye te alors tika ete esika oyo wapi biso tosuki na mabala na biso na baproblème nyonso ekoki kokomela biso nzambe wana abanda ademare miracle na ye na kati na bavi na biso na mabala na biso vraiment kimia na ye erenie kati na mabala na biso régner kati na bavi na biso to fêter dans les seigneurs babi mwana nzambe afetaka na bonzambe mwana nzambe afetaka na bonzambe ntango ozofete oyebi kende na ofete boye donc nazofete mpena na kati ya bonzambe tofete na bonzambe e gloire ekozonga kaka epai na nzambe ngai na bino soki tokutani lisusu na 2025 mpe tokokutana je suis sûr tokokutana lisusu na 2025 mpona kosola mpona kopartage lisusu nayebi ete na 2025 oyo nzambe akosalela biso lisusu ya minene ya kokamwa e akotia lisusu inspiration sagesse intelligence kati na biso mpo totoyebana kopartage nayebi ete na nzela ya oyo atiaka kati na biso toyaka mpona kopartage ebele mpe bazosungama nango antuka nzambe apambola bino baabone na ngai yo mpe oyo oza nano abone na ngai te soki lelo ezala mbano ya liboso ya kutana na video oyo nasengi osabone ezala ta abone na ngai ya dernière minute ya 2024 esala ngai bien e nzambe ozanga te nakopambola yo voilà nzambe apambola biso longo na mabota na biso nasengi na osabona na mpe osabone olike ocommente opartage pourquoi pas en tout cas nga nayeki kaka mpona kosouhaite biso babonne année 2025 mpe kosouhaite biso bameilleur soki ete meilleur ezala partage na biso oyo nyonso biso tokosala tokende de l'avant donc makambo ya minene elokalize biso ezala partage na biso likolo ya mabota na biso bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année na biso bonne année 2025 heureuse année bonheur mapamboli ouverture surprise makambo malamu surprise agréable désagréable te donc surprise agréable nde elanda biso ezala partage na biso bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année to fêter dans les seigneurs et soki tokutani lisusu na 2025 ezalaka lokumu kozonga epai na ye moko nzambe bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année des gros bisous de partout esika wapi oyo bozwami oyo bolandaka ngai oyo bosalinga confiance pendant 2 ans je crois chaîne ezokokisa 2 ans 2 ans oyo nyonso bosalinga vraiment confiance en tout cas nzambe apambola bino na bino bato oyo bosabonaki bino mpe baoyo bozokontinue na kosabone nzambe lalola apambola bino en tout cas nzambe wana amona bino elongo na mabota na bino bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année à tous bisous 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 bisous